bokota la famille, bokota bandeko nanga kane na lubaka soki ya koloba ezali tokoya pe tolobi soki pe ya koloba ezali te en tout cas nga bomona nga te nazalaka bongo donc soki bomoni nga seke ya koloba ezali nango na cadre moko ya bien pe ya kitoko mingi makasi. La famille lelo na ye lisusu na ndeko na biso yaya na biso leki na biso mwana na biso na kombo ya Barcelone Naomi. Ebele ya bato toyebi Barcelone aza moko ya ba comédienne oyo bapesaka makambo toloba ngoka bongo. Barcelone apesaka makambo ezala sur scène ezala te ke noka ndenge ezalaka. En tout cas aza moko penza ya ba comédienne soki amipesaka soki penza lobi ke non lelo na jouer rôle nanga na kitoko nyonso ajuaka penza na kitoko nyonso. Siko yango esali nini esali ke non Étoile Ines TV lelo aya kobeta masolo aya koloba mwa sango moko ya pasi concernant Barcelone. Ebele ya batu kandenge bomonaki Barcelone na biso ayaki ko briser silence sur makambo oyo ebando leka entre Barcelone ebando leka plutôt entre Davina Apoalisation Maman tout est accompli babinga kaeka bongo Maman tout est accompli na yemoko Mams Sila Bisalu. Donc et ça là qui Barcelone passe penza na motema yango alobaki ke il y a de ces choses oyo na koki ko vanda na motema mais il y a aussi d'autres histoires oyo penza il faut na loba il faut na bimisa pour que ba o bazala ka penza ya kolala bala mukaba yeba. Mais quand ndenge to yebi na Congo na biso na communauté na biso eza communauté moko ezanga kama kambute bandeko nanga na minute oyo Barcelone amemi ngambu batu deja quand ndenge boyebi batu baye koloba quand ndenge batu balobaka bisala sala eke ezongi la famille. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge zalaka na système moko kitoko na système moko ya bien la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution moko ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution penza ya kitoko mingi makasi kanenge bayebisaka biso na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker nde place solution matakita ezali na Gavker bandeko nanga nde place o balobaka place moko ya bio. Gavker azawana azosungaka ba papa, Gavker azawana azosungaka ba mama, Gavker azawana azosungaka pe na bana mike. Lelo to mona ba couple bele baboti bana omona mwana zolobaka te ti mwana zoko kisaka 10 ans koloba ya malonga ezate
ekozala malamu benga Gafker asunga yo. Pona ba mama baza na problème ama bumu. Benga Gafker. Omoni ke munene zo ya yo, o comprendre te. Le pourquoi munene zo kota na vie na yo, benga Gafker asunga yo na système moko ya bien. Salut, chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na Yelibino Lisusu Naomi Barcelone. Nini Lisusu Barcelone a sali nini ka makamba mukanda to ndenge nini. Avant na kota na mozindo, avant na loba nyonso oyo kosengela na loba, ekozala mwa bien na ya kosensibiliser na nou batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala émission ya sika, bato sika pe bakotaka yango na ko sensibilité bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Mpitu ya balisi bambote na nga na Madame Madrine Mafuta na pesi bambote na Mama Eugénie Zemanga ma maman chérie ma maman d'amour depuis quelque part en tout cas na lela ye fort na pesi bambote na mutu na nga ya suka Madame Judith Diampovisa sans oublier tonton héritier Yola na système moko ya kitoko. Voilà. Après qu'on brise silence yandeko na biso Naomi Barcelone la famille ka ndenge toyebi na communauté na biso elukeli Barcelone makambo ya Davina na Mams eza makambo moko la famille ka ndenge na lobaka tozala na miso ya omona makambo susu tozala na miso ya omona makambo susu. Soki ozana miso te, yango omona Bible yango moko eyebisaka biso que non, mon peuple périt par faute de connaissance, ezalaka makambo solo. Ezala makambo susu mosusu biso boko tozwaka yango à la légère. Otalaka makambo lobi, nga pe tika nga na kota, mais soki ozana miso, ya kibonzambe ezana ba situation mosusu lo olie oya ko répondre, olie oya koloba, oloba ngote. On peut répondre pété, on préférer au garder silence. Mais ce qui miso ezate, yango bomona kabatu mosusu mwa likambo moko boyo moni ye wana mbangwa ye ko répondre. Connaissant déjà Davina azamoko ya ba comédienne oyo azalaka de nature trop calme. Davina azalaka muto biloba lobate, ba finga Davina ba chola Davina. Mais a garda toujours et encore position na ye ya kozalaka mwana malamu. Mais ya tout roto yaki komona Davina ko finga tellement elekaki soki Davina tie mwa eloko mwa ba photo na ye mwa ba video na ye omona batu bazokota pona ko finga Davina pas possible. Yango ekomaki kosala ndeko na biso Davina mwa pasi Davina lobi trop c'est trop. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba.
na 350 $ ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation lisusu la famille kane na obeta masolo osombaka ba mapango koteka yango yo la famille 350 $ ya pamba ozana mwa lupango sombelaka bana na yo lupango ngana lobaka toujours batu mosusu bazala kaka omona ba mapango ngo 350 eza ya solo bandeko nga babiloko o teke no biloko alokuta na chaîne ngai elekaka te soki omoni eloko eleki na chaîne ngai c'est que moi-même naza témoin ya makambo wana ezalaka bongo ba mapango yo eza makambo solo osombi penza lupango na mikanda na yo ozwi boke na commune bo signer ba papier na bino boke na chef coutumier ya place wana parce que place nyonso ezalaka na chef coutumier na bango ba papier nyonso bo signer soki okolinga yo moko na ba borne na yo moko otie soki po kolinga kaki no ndenge na sombi boye kaki lelo oyo na bandotongisa yo moko kaka batu mosusu ba obenga mama Étoile to benga ki numéro wana ndeko wana zoyebisa biso no il faut to futa aza commissionnaire ce qui est normal. Est-ce que bossi bosomba ba mapango bandeko nanga sans commissionnaire ba mapango nyonso eteka makaka na commissionnaire tango osomba epa ya commissionnaire pe il faut alia mbongo na ye batiaka 10% ya mbongo bosomba nango lupango partout dans le monde ezalaka bongo okoki kosomba teke no na somba ka lupango sans commissionnaire ba commissionnaire bazalaka na ba pays mosusu ba poto tomonaka ba agence nde salaka ba makambo wana bango baliaka d'ailleurs ba agence ebele eliaka 15% mais na Congo na biso tozala ba commissionnaire o baliaka 10%. Ezalaka bongo eza teke no alingi ayiba batu mbongo asala batu mbongo te ayibaka mutu mbongo te papa na biso na kombo ya héritier maestro aza ndeko moko aza très social aza très otolobaka mutu moko aza responsable akoki jamais koyibela mutu mbongo te donc eza ba mapango eza na responsabilité na ye yende commissionnaire oza na posa numéro na yo bengi bosololi botie ba arrangement nyonso tout musala na ye eza koteka ka ba mapango asala musala oyo des années et des années eza mwa bongo. Voilà tozonga makambo na biso ya ba Davina kanena obeta masolo Davina afingama makasi soki lelo toye komona Davina ye ko répondre parce que esala qui est passé en tout cas tango pe Barcelone ye ko briser silence na ye na landi penza émission nyonso mobimba ya Barcelone parce que nga na linga so na linga sala analyse ya mwa likambo na linga kana kota na zwa tananga na landa ki penza analyse mobimba ya 49 minutes ya Barcelone ndenge alobaki Barcelone atomboli ndeko na biso Davina alobi soki eza na batu oyo na théâtre depuis to bandana bango bazalaka na éducation ya malamu Davina apo aza parmi ba comédienne oyo bazalaka très bien éduquée azwa éducation ya malamu pa ba parents na ye. Barcelone abakisi alobi soki eza na batu o bakota maboke déjà baza ba marié baza na bambongo na bango azoya na musala na jeep Davina mutu aliboso akota maboke aza marié trop jeune na mutu kana ye ezoya ka kokotika kaye mosusu ye moko azokumba kango bandeko mena moni bandeko mosusu balobi mataki ekitaki pona Barcelone alobi makambo solo s'il vous plaît omoni ba makambo Barcelone alobi eza ba makambo mosusu mosusu biso pe to ignoraka makasi. En tout cas nga mingi na sepelaki na analyse wa sala ki côté ya Mams parce que batu mosusu ba oloba Barcelone a côté li mingi Davina te bomoni batu bazo bebisa musala ya Mams
mingi eza ba fan. Mams ndenge aza boye aza na besoin ya ba collègue na ye. C'est vrai. Aza mutu munene, aza na ba talent, aza na chaîne na ye, aza na groupe na ye SB. Mais aza na besoin ya bandeko na ye. Kan ndenge to mona ba Irsil Peshanga, ba Dina na la douce, ba Belvi Kandi, ba o travailler ensemble. Et mosusu okoki ozala na mwa idée moko boye compliqué ye. Alobi tala kutu idée na nga oyo. Et mosusu abengi Peshanga. Peshanga nazwi mwa inspiration moko ya film moko boye. Mais tala na ngina sala ngo bongo vu que bango pe baza na expérience. Te soko ke nango bongo ko suka boye. Pourquoi ne pas kokene nango bongo donc ba pesiye mwa idée. Siko Mams, soki totali bien batu oya kala ba o jouer mingi pa ya Mams. Eza ka Teresia, eza Mavia. Mais ba o nyonso na batu oya kala mosusu ya Gabi. Mais na batu o penza ya kala oyo penza ba yebi makambo. Toyebi te nini kota entre bango na bango. Mais biso to kota ngo te parce que quand ndenge Barcelone lobi ba moment ya kitoko ba passa. Biso toyebi te soki to passaka yango na ba Mams na ba Belvi Kandi. Mais ba welela biso na bino toyebi te. Mais toyebi ka ke non un jour ba biloko wane kozonga, ba kozongana. Barcelone a côté la mutute, mais message na ezalaki clair, alobi penza makambo moko avec sagesse et intelligence. En tout cas na sepela ki penza na analyse ya Barcelone. S'il vous plaît chers fans, zala fan pona kotombola musala ya star na yo. Kozala fan te ke olinga oya kobebisa musala ya star na yo te. Kolinga bongo te. Eza bien te? Biso to mona ba fan mosusu yango wana to vandi. Kan ndenge tozana ba mama lisi mpitu. O vanda lobi non étoile ma fille nazo tindela yo kabelo. Kan ndenge tozana ba linda bukula lobi non étoile façon na lela yo na osalela yo boye. Eza batu o balingi yo. Mais bozala te ke non parce que na ninga kas Belvi Kandi na bando finga kasila bisalu, ça n'a pas de sens. Parce que na lingaka sila bisalu na bando finga ka Irsil Peshanga, ça n'a pas de sens. Soko lingaka bango yo zwaka ba film na bango ndenge basalaka yo bando partager les bango pour que étalement c'est ce que tu peux aussi faire. Soki pe au monike non na repartager ba film te na zana mwa mbongo na ngai otindeli Mams bandako bosalelaka ba film na moni film tout bandako ezalaki bien te to image ezalaki bien te comme ça na otiela yo mbongo luka ba cameraman moko kitoko ya luxe comme ça basalela yo musala, c'est comme ça yango nde ba fan bazalaka. Eza te ke no bozala ba fan pona koyaka kofinga te, ça n'a pas de sens. Quand nenge Barcelone a lobby Mams zoatan sala message quand ne to mona ki Belvi Kandi. Ce n'était pas facile. Ezalaki facile ata mukete. Mais azwaki courage wana. Pona ko yebisa ba communicateur na ye nyonso. Aboyi mafinga. Aboyi ba communicateur na ye ba finga. Bango eloko bakoki kosala eza kaka kosala publicité ya ba film na ye, c'est tout. C'est tout. Yango pe eloko Mams pe faut sala. Et ozala malamu mingi parce que bato ebele bakomi kana ba chaîne ba YouTube biso toza ba bakuku bakomi ko finga parti mosusu sikoto bo finga bongo ba obebisa nde musala Mams oliebo ya kotombola musala mutu bande konanga film na biso ya sikekoti bomoni nini to sala partage to sala boy makambo Davina sala ata soki ezalaki nga na place nanga na tie video photo nanga moko na tie video nanga moko yo soki mutu aparti nini oya kofinga ngai mutu nyonso okanisaka keno donc eza mutu na bino mama na bino nde mutu atindaka bino. Pourquoi? Parce que bayoka ka silence côté ya mama wana ya alobaka na yete tomonaka awa Irsil Peshanga azalaka soki avandi mwa mbutu mona na page na ye akomi mwa message. C'est comme ça. Mams kovanda kimia te s'il te plaît maman. Ozaya ya batwe bele, ozaya mama ya les abakouk.
pona kotia ka kimia pona kotia makamnyonso ekendeka bien pona batu mosusu babeta mabaku lisusu teka ndenge Davina sali et ozala malamu moi message ata ya 2 minutes kaka ya pamba o lancer message parce que toyebi ke bandeko nanga bomoni musala biso tosalaka ezana batu mosusu baomikotisa na makasi si la bisala futaka yete mais kokota na chaîne ya YouTube pourquoi parce qu'il y a beaucoup ezana batu ebele bakuku ba rolanda ngai siko ngape na zala neti ya bakuku na bando finga family bota na bando finga ba pesha love ezala neti si la futaka ngai wana ya olakisaka ati non si la zama be afutaka batu po ya kofinga nzoka mama ya batu ya batu afutaka na batu te tomona kango ezaba makambo toza ba domaine Congolais, Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.